kotambola naye esengo kotambola naye azaliko kambangana mobembwa wause esengo kotambola naye haleluya haleluya kembona Yesu haleluya kembona Yesu asikola kinga bona makila naye haleluya kembona Yesu haleluya abikisinga haleluya abikisinga bana biki mobimba na longwe na masumu haleluya abikisinga abatisinga na molimo abatisinga na molimo atondina esengo na moto na molimo abatisinga na molimo naye nakokendeli boso naye nakokendeli boso kemobateli nanga nakobangelo kote naye nakokendeli boso haleluya kembona Yesu haleluya kembona Yesu Yesu asadiko yana kokotana kembo haleluya kembona Yesu Amen. Haleluya kembona kolona Yesu Christ esengo kotambola na ye poete ndenge tumonaki dimanche passé marcher avec invisible. Amen. Amen. Ye mutazali kotambusa ozana misu bozali komona te mais ye mutazali ko prendre soin na yo. Amen. Amen. Tike sika pa frère na biso demi. Nzambe na lola akumisama mingi. Amen. Tozali solo batu na esengo. Amen. Baike balinga bayoka lilobo me bayoki yango te. Amen. Biso topesi meya moko te eloko moko te masepeli kopesa biso lilobo tokoyoka. Yango to banda tokozwa mokanda na biso banzembo 96 tokobanda na verset 7 à 10 yoka ndenge koloba. Famille de peuple, rendez à l'Éternel, gloire et honneur. Amen. Amen. Hein? Amen. Famille de peuple, rendez à l'Éternel, gloire et honneur. Mabota, ozokisala nzambe lokumu penkembo. Amen. Poteye ya bongina yango. Amen. Apportez des offrandes et entrez dans ce parvis. Bon mema mabonza mutuya pona kokota bipai na ye ndaku na ye. Alléluia. Amen. Yoka verset 9. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Voyaka ni boso na ko gumbe melaye na mayemansu sengi ko gumbe melaye. Amen. Hein? Amen. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Bino baso bafanya na mokili bo zala oninga na boso na ye. Amen. Bo tremblez liboso na ye. Lokola te boza na somo. Amen. Wagi osana nzambe tango te yaki abi angoisse. Boningana. Alléluia. Amen. Yoka verset 10. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Bon bali kusana mabota nyoso besa mabota nyoso ete mokonzi nzambe azana bokonzi na ye. Alléluia. Amen. Ainsi le monde
est ferme. Pardon. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Mokili, mobimetikali ngui, eko ninganate. Pambate tozali boso na Yahweh. Moseli kolo pensé. L'Éternel juge le peuple avec droiture. Ye asambi sabatu na sembo. Nzambe apambola litangi na loba oyo. Amen. Ne tobondeli Nzambe. Bien-aimé, Nzambe tata na biso na likolo. Biso lokola bana toye pa na yo, toye na nzala. Nzala yali pana kwanga te, nzala koyoka liloba na yo. Nde tango ekoki yo kosolola Seigneur. Kita sola na biso. Ni tangi to tangi, kotangi ekoki te, esengeli biso kozwa ndimbola ko te pai na yo. Tango tindaki moi je Gabriel et pai na Daniel Psekete Daniel, sois attentif au message et saisis la vision. Amen. Oui, totangi, mais c'est to so sur la likamuni ezali. Momuno akote ma pona koloba, Seigneur sima bibebu na yo. Yo biete yo bakara bato bibebu na boye. Sola toyo kayo Nzambe ko sola. Uta trône sola na biso. Ya mabeza la musika, ya yo Nzambe zo isika. Pambola mato nyonso koyoka, pambola momuno ko telemao. Nyonso za pona lukumu na yo na komo na Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez la méditation moké. C'est l'adoration unifiée. C'est-à-dire lolenge ya kukumisa Nzambe na isanga moko. Amen. Amen. Wende batangi libiswana na mukana na nzembo. Livre ya Psaume. Chapitre 96. Libotanga yango lisusu. Soki tobandi na verset ya liboso vraiment. Bana pezali la profondeur makasi. Amen. Bibelobi chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Amen. Amen. Boyembela kolo nzembo moko ya sika. Pe soki tokiti na 7, bibelobi famille des peuples renda l'Éternel gloire et honneur. Ete bongi na biso ete libota nyonso tokoka kokumisa nkolo. Tozongisela ye matondi. Po ye akoki na matondi pe na lokumu. Renda l'Éternel gloire pour son nom. Pona kaka kombo na ye ebongi na biso topesa yango lokumu. Apporter des offrandes et entrer dans ses parvis. Bokoka koya na makabo na bino pe bokota na ndako na ye. Prosternez-vous devant l'Éternel avec les ornements sacrés. Un cantique nouveau. Namukanda Apocalypse chapitre 5. Namukanda na nzembo. À partir du verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Ah bah voilà, c'est pour ça que nous avons bongi to kumisa ye. Ya bongi na masanzo lipe lokumu. Abete na moni na loboko ya oyo avandeki likolo na bokonzi. Mukanda moko ekumami na kati pe na libanda. Scellé de 7 sceaux. Pe yango ebombami na bilembo sambo. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Pe na moni mwanji moko azali ko ganga. Un ange puissant. C'est-à-dire mwanji moko ya makasi azali ko ganga na mungongo makasi.
qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Nani yango akoki kozwa buku oyo pe akoka kofungola bilembo. Et personne dans le ciel eza na likolo kuna mutu amonanaki te, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Il y a des livres oyo mutu akokai kosimba yango amonanaki te. Ja atali na kiti na bokonzi mutu avandi asimbi buku oyo na emoniseli ebombami na babisele de 7 sceaux. Na verset 4. Et je plairai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Awa ja lelaki mingi atali mutu moko akoki te. Ezala na likolo, ezala na se, sikoyo mokili ekosuka ndeni parce que personne n'a été trouvé digne. Na verset 6, 5. Et l'un des vieillards me dit, pe moko yeba paka balobi, ne pleure point, kolela te. Voici le lion de la tribu de Juda. Tala nkosi na libota na Yuda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Abete oyo abwakamaki na libota na David ye alongaki pona kofungola mukanda oyo pe afungolela bino oyo bombani. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Pe ye tango atali abalusi miso amoni wana ba milimu mine evandi pe kati na yango bampaka bavandi mwana mpate moko alaki wana lokolo ya betami. Tosuka nanu wana. Amen. Amen. Awawa Bible mukanda bazu parler sur la livre de la rédemption. C'est-à-dire mukanda ya lisiko to apocalypse ko babengi révélation. Et pas wana makambo nyonso to ebombami ya babengi yango la révélation. Kati na yango ezali na les 7 sceaux. C'est-à-dire bilembo sambo yo ebombami katikati na livre wana. Babete qui est digne nana kokaki kosimba mukanda oyo kuna etafungola yango parce que eza na kati na yango secret sur l'humanité mobimba. Tous les plans de la rédemption eza katikati wana. Ja amonaki même millénium kati na mukanda wana. Amonaki ndenge tokorenye na ye, amonaki ndenge tokomata na lola tout. Mais batalaki mutu aza digne te. Ezala na se, ezala na likolo, personne. Et ja bandaki kolela. Abime mukili mene simbi esili soki tokozwa mutu moko te wa kozala digne ya kosimba buku oyo pe ya kofungola bilembo oyo. Me baye kolakisa ye tabe ete non tala mwana na mpate. Amen. Yango babible elobi na biso awa ete d'abord le lion de la tribu de Juda. Ta balobi attaque nkosi, c'est-à-dire c'est un roi. Amen. Mukonzi lion de ala mukonzi na banyama. Tango ye atali même si les rejetons de David, oyo, Yasuka wabwakaki ya David, a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Ye alongi, voyez balonga kinini, pona kokoka, kozwa buku oyo pe kofungola bilembo sambo. Ya kanisa kitanga kofungola mboya kotala, abamona mukonzi moko ndenge balobaki wana. Mais non, je vis au milieu du trône, na moni katikati na bukonzi et des 4 êtres vivants milimu mine we evandi et au milieu des vieillards pe bampaka bazalaki un agneau qui était là comme il. Alléluia. Mwana mpate moko oyo azalaki na lokola abetami. Tamba osula biso tina ya mwana mpate et l'acception de Jésus-Christ en tant que mwana na Nzambe. Amen. Ouais, kusikola yo kusikola ngai. Celui qui nous a racheté. Parce que kuna na Golgotha, yaleka atiki Yesu Christ ayaki pona ko réconcilier biso na Nzambe. Non. Il fallait aussi vaincre l'ennemi. Amen. Alléluia. À mettre terme avec le diable. Dans mukanda ya Apocalypse chapitre 1er.
la verset 17 à 18. Apocalypse chapitre 1er, 17 à 18. La Bible dit, quand je les vis, j'ai tombé à ses pieds. Pena kwina makolo na ye, comme mort, lokola mutapu akufi. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ye atie loboko na ye, ya mobali na mutu na nga palo bete kobanga te. Je suis le premier et le dernier. Gana zali oya ebandeli pe ya suka. Et le vivant, pe oya zali na bomoi. J'étais mort, alléluia. Dale tengai na kufaki, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Pe nazali na bomoi, bibolo na bibolo. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Alléluia. Amen. Nazali sikoyo ya fungola ya kufa pe ya kunda. Voilà msala salaki. Ni tangu kono na biso akiti kuna na gona na kunda. Nous avons passé par ma épreuve ya ndenge na ndenge. Kobeta malikolo na yo, likolo na ngai. Konyo kwa mapona humanité oyo. Il fallait à mettre terme. Parce que bato nyo surtout bazalaki suko kufi, ok na prison. Amen. Amen. Ye akitaki kuna pona ngene ko prêcher aux esprits en prison. La Bible dit il est mort autant à la chair, et que tout le monde a gagné toli constitué na poussière, mais oya kati azalaki vivant. Amen. Quand son esprit était vivant pour aller prêcher aux esprits en prison. Boba kangamaki ete kolaksi bango ete bamatea nyoso batea kibino. Soki bobuanga na kiyango bino okutikala. Bo Yesu babimaki ya bimaki na bango elongo. Amen. Pasuka kiwana te a Bible vite il a récupéré les clés de la mort et de séjour des morts. Amen. Pour la kokolo lobete o mort où est ton écuyon. C'est-à-dire kufa ezali susu na force moko te pona bana na za. Ke mutaya azwa clé akotisa yo sukuna non parce que clé ezali maboko na kolo na Jésus. Amen. Amen. C'est dit, là, Golgotha, si ma coucou fait la yo, konyoka mapona yo, il fallait amema la mort dans la victoire, engloutir dans la victoire. C'est-à-dire qu'on koufa ya, koufa ki, alonga ki directement, où ils allaient koufa. Puis ces jours, nous sommes koufa. Biso tuza susu na makambuana te. Amen. Rien à voir avec la mort ni le séjour des morts. Amen. Amen. Ce qui nous ont maintenant dans l'Apocalypse chapitre 5 et pas égal à verset 6 à 8. Watu ni toyebete pona nini ya bongi na matondi, pona nini ya bongi na lokumu. Dans l'Apocalypse chapitre 5 verset 6 à 8. La Bible dit et je vis, verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Moi mon empate oyoyo agneau kwa maki. Babia zaki immolé ça dit ba beta ki. Oyo agneau kwa maki. Tout le monde a dit Jésus Christ batamukili basala ki ba kwa ko sala. Amen. Amen. Sheme mobimbo azaki tiko koma na Golgotha. Kobeta nde mwana. Kofinga nde kofinga ti. Aiko supermakila na ipo na ko racheter yo ko racheter ngai. La Bible dit un agneau immolé. C'est pourquoi bisoyo ba misusu il faut tous aller très reconnaissant. Amen. 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 Na musalo mkola sélection na Golgotha. Tangu subat bakoko tuna me ba ange bakumisa ke pona nini obo meme. Wale talibango bakumisa ye parce que ba vient inspiration. D'ailleurs, en tant que Kélam, il faut kumisa ye. On dit que Kélam ne se kumisa ye. Mais pour la biso particulièrement, tout le monde tous allez qui baoui bazala qui abandonné. Vous bazala qui sans Dieu dans le monde. Mais il y a Jésus Canabis. C'est déjà une marque de reconnaissance. Dans Psaume chapitre 22, dans verset 1, Nzembo. Psaume 22, dans verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Kolo nangai, pona nini yo tiki ngai.
bibiti crio pe Yesu abetaki yango kuna na Golgotha avant akoka kopesa bomoi na ye. Akangaki ete mon Dieu, pourquoi m'as-tu Yende azalaki une bénédiction, bato bazalaki abandonné, c'était nous. Amen. Mais avec sika na biso, pour être biso tokoka kokoma une bénédiction. Tokoka kozwa lipamboli. Et kuna tant que vie place na biso, ya komi maintenant mutu na pasi. Akoki koganga maintenant na place na biso nkolo pona nini otiki ngai. Amen. Biso tolaki sécurité bato to ina secours moko te. Ya visika na biso foni te biso to kwa kozwa bomo yo ya ye. La vie Bible met ezali dans le sang. Il fallait que asopa makila na ye pona bomo wana ezala maintenant pona yo, ezala pe pona ngai. Parce que la vie est dans le sang. Amen. Il a été abandonné pour que nous maintenant nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Ye azalaki soki nzamba za moko mona ye aza komona vraiment esengo. Mais pour la biso tolaki éloigné sans secours divin, mais a commis une malédiction. C'est pour même la biso to iba pondenge nini te to pona nini ba oyo ya nzambe, il faut ba kumisa nzambe. Amen. Donc c'est une reconnaissance. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 15. La Bible dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Babete tikete kimia na nkolo na nzelo bobengami pona buku akosala lisanga moko ekoka kodondwa na mitema na bino nzoto na bino. Et soyez reconnaissants. Alléluia. Pe bozala bato oyo bazali reconnaissant. La vie il faut être reconnaissant. Amen. Avec que la reconnaissance n'est point de ce monde. C'est-à-dire, muto yaza mutu na nzambe te. Ato sali bola mundenge nini, akoye koyeba yango te. Mais bana na nzambe, to bayebaka, eloko nini kolo asaila ki bango. Amen. Amen. C'est-à-dire que ye akomaki une malédiction, obiso tozalaki na yango, to monaki ete na nzelaka ya kobotana na biso, tozalaki entraîné par les péchés. Et c'est pourquoi la Bible dit tous son péché, et ils étaient privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais il y a un angolo na ye a racheté nga. Oyo acte ezala ki ko condamner biso lui il a déchiré ça. Amen. Tu vois maintenant des hommes libres. Amen. Tu vois maintenant ko poussa na pemé na nzambe. Et tout ça ça doit être une marque de reconnaissance. C'est-à-dire que Bible dit soyez reconnaissants. Kolbete toyi bisaka nkolo soki yo tende to kokite. Amen. Amen. Et bah oyo ya nyonso tout. Bah Apocalypse chapitre 13 verset 8. Bible dit bah oyo ya yeba ki avant la fondation du monde, bango ba kokumisa ye. Apocalypse chapitre 13 verset 8. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Aba sola la bakona ennemi, c'est-à-dire ceux qui ont ya nzambe. Pour que na l'autre camp pour nous adorer. Amen. Mais ceux qui comme on est qui comme mis dans le livre de vie de l'agneau. Ah. C'est bien que l'agneau immolé. Amen. Yoko kumisa mo imité. Yoko tourner les regards vers Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi tout vous en a marque de reconnaissance. Bible dit lui il a été trouvé digne. Azaki digne ya kusimba livre pe ya kufungola bilembo. Mais ce qui biso siko tozali koyoka maloba ya buku wana, c'est-à-dire yepa mona ki te biso tozali digne, amen. Ya koyoka malobo ezali katikati na buku oyo ya emoniseli. To continuer na verset ozonga na Apocalypse chapitre 5 la verset 9 kotanga tina 11 wazali kokwaya ndenge nini baninga oyo ya lola bazali kokumisa ye poni bazali kokumisa ye et pourquoi tokoki kozala na bango nyonso kokumisa moko
Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 9. Bible lobi, il chantait un cantique nouveau. Alléluia. Moi, pas de temps na psaume kuna na nzembo. Babete chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Ah, maintenant na bike kuna na lola. Babandi koyembela nzembo moko ya sika. En disant qui est digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. C'est-à-dire que yo, vous allez oyo ya kuki ya kozwa. Beaucoup oyo pe ya kofungola bilembo. Amen. Pour communauté, ye azali dini ya kokumisa ye. Parce que akoki kozwa livre wana. Na musala oyo asalaki. Aza mena digne, c'est-à-dire oyo akoki. Amen. Soki azali digne ya kosimba livre ya koexpliquer biso bilembo. C'est-à-dire que biso si amonaki ete tozali vraiment digne. Pone ete tokoka kozwa grâce wana ya koyoka makambo oyo ebombamaki. Qui est digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Quand tu as été immolé, yonde obabetaki, yonde banyokolaki. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Wana d'abord kuna na lola. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, bazali kokumisa ye. Mais toza kokumisa yo ponete yo olongaki. Yo nyokwamaki. Pona ko racheter. Kosikola ba nyonso tu. Ya mabota nyonso, ya minoko nyonso, ba nation nyonso. Et au verset 10, la Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Yo saïli mango te iza bazala. Bakonzi, pe banganga nzambe. Et continue pour notre Dieu. C'est-à-dire que bazala bakonzi pe banganga nzambe pona nzambe na biso et ils régneront sur la terre. Alléluia. Puis batouana nyonso tu oyo yoso pi makila no. Na tina na bango bakodondwa bakorégner na mokili oyo. Wana les 24. D'abord les 4 êtres vivants. Pour tant que j'ai atala na kati mwana na mpati azalaki zinga na ye. Ba 4 êtres vivants bazalaki. Et puis les 24 vieillards tout autour. Peba oyo bazali kokumisa ye. Koyembela ye nzembo wana oyo ya sika. Amen. Oyo déjà David azalaki na ayemba kiango. Abete boyembela ye. Bopesa nkembo ekoki na ye. Parce que nzembo na sika bato bakoyemba ngo seulement les racheter. Bato bazali digne seulement ya koyoka makambo ezali katikati na buku oyo ya rédemption. Et il continue au verset 11. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Alléluia. Le temps où il y a Tali, ayo yo kasiko ezala isusu ka ba 24 vieillards, les 4 êtres vivants, mais maintenant ba tulu ki ya ba ange. Ba obe ba bandi koyemba. Et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des myriades et des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. C'est des coups dans l'eau là. Maintenant, les 4 êtres vivants. Wami na kati ya trône, monaki les 4 êtres vivants, tout autour des vivants, tout autour, ba vieillard basalaki, et ceux qui ont été des milliers de anges. Oui, na l'eau là, il y a des archanges, il y a des séraphins, des hommes, donc être spirituel nyoso. Bakangami babandi kokumisa ye. Qui a été trouvé digne. Amen. Pour ezali une adoration unifiée. Maintenant, dans verset 13. La Bible dit, toutes les créatures sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Mais comme mokili mobimba, bayo nyoso to bazali ba racheter.
bazozwa ngongo na bango koyokana na ba 4 êtres vivants, na ba vieillards, na ba anges, et tous les rachetés, ils sont contraints de chanter, d'adorer le Seigneur. Et que c'est lui seul, Jésus-Christ, mérite la gloire, l'honneur, la puissance. Amen. Amen. C'est ça la vraie adoration. Dans Mukanda, Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. La Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Mais c'est tant que commis. Bon, nous sommes commis si à solo. Bon, commis sans zambe. Bon, commis sans tata. Namoli mope na sembo. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Oh yo. Bayembi ya solo nzambe azali bakumisi ya solo babete ebani na lola les 4 êtres vivants baza koyemba kaka même chose ozali dini. Alléluia. Yo koki les 24 vieillards babete yo koki esuki ona te babete mokili mobimba oyo na se oyo ye asikoli bango babete même na âge ya Noé. Eza âge na âge makambo ezalaki na ntango na Noé même banyama bakotaki na âge. Imagine ta banyama wana babimi bamona bibimba banyama mosusu. Mais il faut glorifier le Seigneur que nous avons trouvé miséricorde à ses yeux. Amen. C'est là, dans Philippiens chapitre 2, verset 10, véritable adoration. Tout genou doit fléchir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Sinon que de racheter. Bato bayebi valeur ya musala asenga ona kotenga. Babete misusu ils vont adorer la bête. Amen. Mais les racheter bayebete nkolo soki tozali lelo oyo boye ezali grâce na yo. Biso tozalaki abandonné, yo ozwi esika na biso. Opesi un grand prix qui est ton propre sang. Et babete tous chanter un cantique nouveau que tu es digne. Alléluia. Ozwa lokumu, ozwa masanzo. Bible même les 144 000 dans Apocalypse chapitre 14. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 3. La Bible dit, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Alléluia. Awa atango Yesu Kristo akoya komimonisa na bana na Israël babeta akokita na montagne na Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. C'est-à-dire les 144 000 oya libotana Israël. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grand tonnerre. C'est-à-dire, maintenant, bato esika bazali bazoyoka makelele kuna na lola. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de l'air harpe. Voilà d'abord Jean Zoyo. Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants, les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre les cantiques, ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen. C'est-à-dire que la grâce que vous avez en Israël, les 144 000, wana bazana sio yotangu biso tuza koyemba na likolo, bango kaka bakoyemba nzembo wana. Wana ti bango be bazali basikola. Amen. C'est-à-dire que bayambi mwana na nzambe. La Bible dit ils ont vu l'agneau dans les 144 000. Bakutune bapota oyo yaki yango apari mais na nzela ndako ya ba frère na ngai. Amen. C'est pour le moment ils sont voilés.
Mais nkolo akoya mpe akomimonisa kati na bango mpe bakoyemba nzembo nouveau po ekoyembama na biso kuna le chant de reconnaissance. Amen. Mpo na biso oyo basikoli biso tozali koyeba mpo na nini nzembo wana. À lui la gloire parce que nous étions abandonnés, lui nous a rachetés. Amen. Tozaki éloigné na ye abimisi makila na ye mpo na koracheter biso. Et afungoleli biso livre ya rédemption. Livre oyo ezali oyo ebombamaki. Bible est appelé de celui le conseiller. Amen. Le Père éternel. D'abord, c'est le grand conseiller. Les conseils de Dieu, ezali kaka seulement ouverts. Na bato oyo nkolo ayebi. Amen. C'est pourquoi pour l'ouverture des sceaux, même dans l'âge de biso, c'était un âge prophétique. Kolo yemo kwa kitaki na colonne de feu. À partir du 17 et 24, on a kofungola bilembo. Aye pa ya prophète, yemo ka la kesi explication ni ezali katikati na bilembo samboy. Il a brisé les sceaux. C'était lui seul l'agneau qui était trouvé digne de prendre des livres et d'en briser les sceaux. Amen. Amen. En 1963. Et makambo nyoso moni te tote ya kana isika oyo beaucoup de gens bayebi yango. Parce que ce sont des mystères. Ce sont des choses qui étaient cachées. Mais nous avons reçu les conseils de Dieu. C'est pourquoi dans Isaïe 9:5 on l'appellera conseiller. Amen. Amen. Père éternel. Prince de la paix. Mais il est notre conseiller. Atiki bokonzi na ye, soka ye kofungolela la biso, oyo livre ya rédemption, parce qu'à mon été biso pe tozali digne. Amen. Ya koyoka. Il nous a accordé la grâce d'écouter. Ce n'est que racheter. Ailleurs. Et tant que vous avez na Israël, les 144 000, c'est lui qui est le vrai conseiller. C'est lui le Père éternel. C'est lui le Prince de la paix. Ça sera une unité, une adoration à Bissonios. Les 4 vieillards vont l'adorer. Les 24 vieillards vont l'adorer. Les anges l'adorent. Et toute la création rachetée, y compris les 144 000. Vous voyez cette chanson nouveau. Il mérite gloire, honneur, puissance. Il est tout pour nous. Et Bible dit que tout genou doit fléchir devant lui. Wana Golgotha batbakanisa ke te baza ko humilier ye, bazo tombola ye. Oh, c'était Dieu qui l'élevait. Amen. Amen. Et Dieu a élevé son nom au-dessus de tout nom. C'est-à-dire ça comment mususu doit ko adorer te. Si ce n'est que Jésus-Christ. Le salut est en Christ. Amen. C'est lui seul qui a combattu le bon combat pour nous. C'est ba ange ba ko adorer parce que ezali na. Parce que révélation, oui, mais biso oyo. Tu évite na nini tuza kokumisa ye. Amen. Et nkolo tu yeba tuzalaki ba oyo tuzalaki nil. Abandonné de mort, abandonné de Dieu, tu nous as réconciliés avec lui. Ba prisonnier yo fungoli biso. Amen. Et Yemokazumi n'a la clé de la mort et du séjour des morts. Et la mort n'a plus d'autorité sur nous. Amen. Et il a donné des promesses. Oui, mais c'est pas promesse, on zamba le bit bien qu'on kokisa et mon attend on a yé. Amen. Surtout vu mon canal Romains chapitre 9, verset 23. Romains chapitre 9, verset 23. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Romains 9, 28, pardon. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, Romains 9, 28, pardon. Romains 8. La Bible dit, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Oyo nyonso plan oyo Nzambe asalaki, Bible beti na seo ya kokokisa yango. Amen. Coup sur coup. Amen. Mais de Yesu Christ avant kufa makomi bandaki kokokisa. Alléluia. Amen. Mais avant que makoki kokisama, makambo kokisama, il faut mon mboto et chama. Amen.
C'est-à-dire, livre ya rédemption contient des promesses. Et ça, malobo nzamba lobi. Dès que moi, j'étais tangu na tangu, ezalaki na maloba na yango nzamba pesaki. Na tangu à Noé, ezalaki na message bien déterminé. Ça la boîte. Na tangu à Moïse, ezalaki na message bien déterminé. Ça la boîte, bimisa libota na ngai. Pe na tangu na biso. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu avait dit Daniel? Nous sommes à Daniel chapitre 12. Dans Daniel chapitre 12, dans les versets 9 à 12. Il répondit, Daniel chapitre 12, à partir du verset 9. Il répondit, va Daniel, et Daniel Yokende, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Maloba oyo Daniel bomba yango. Yagini maloba ya livre ya rédemption. Alléluia. Livre ya révélation. Gardez ça secret. Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés. Mengi bako bulisama, blanchis et épirés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Alléluia. Aucun méchant ne comprendra ces livres de la révélation. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alléluia. Dieu nous a donné d'abord l'intelligence. Il faut connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est-à-dire, vous taillez bien par révélation. C'est un type qui est intelligent. Amen. Oui, oui, na période, eza na ba makambo e basala bato bakona kabilanga basala. Amen. Okozote période ya nguba te bandi ko te ya nguba yibandi ko kolona soki basafu. Non. Benite période nde balona eloko oyo. Amen. Alléluia. Enkola yebaki te maintenant na tangu na suka na tangu na biso il faut que la parole prophétique. Amen. Oyo ezali na ba promesse pona ba Eli ekoka kopesama. Amen. Amen. Parce que sans semence ata bosali na bino bini na bino bosali bokoki kosala eloko moko kosala mati. Okokozwa mbulu ko isi yango awa mu pam ekwe mais soki na se nango semence ezali te ekoloko pe ekobota te. Amen. C'est pourquoi on monete ba groupe ba temotiso nyoso tu eza nini kaka tout est vain. Boto zimolimo mais eloko na kati na bino momboto ezate. Amen. Dans le canal Genèse chapitre 1er, la verset 1 à 3. Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Na évangélie Nzambe salaki l'eau la PC. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Ponete katikati na mokili momboto ezalaki nanu te. Pona momboto emonisa il faut Nzambe aloba. Amen. Alléluia. Et maintenant au verset 3, la Bible dit Dieu dit. Alléluia. Maintenant Nzambe alobi que la lumière soit et la lumière fut. Quand Nzambe alobi c'est à ce moment-là que momboto ebimi. Et molimo ezalaki koplane maintenant likolo quand ekutani na momboto ebimisi momboto wana. Et tant ya alobaki te pole ebima Bible te pole emonisamaki. Parce que Dieu a parlé. Et makambo oyo maintenant omoni na buku oyo ebombisami. Buku esali te kola kozwa lokumu. Bako kokumisa ye basanzola ye pona ye ndazalaki digne. Abetamaki pona te livre kwa kufungwa. Amen. Amen. Et Nathan Unasuka, c'est l'esprit de la prophétie. Message Unasuka, c'est un message prophétique. On Nzambe maintenant a fondé l'émission de Loba. Nzamba Lobi, Momboto maintenant écoute. Et tant maintenant, Mboule Zaliko Kweya, Molimo Zaliko Planète, ce que écoute Katikat Naoli Loba, oh Yatam. Alléluia. C'est comme la parole prophétique. Ce que écoute la parole prophétique en toi et kobota mbumba kokokama na prophétie wa. Amen. Yo to mona ki te tangu ko to komoni sama c'est semblable à lui. Moi c'est appui à koya
we ina mwasi na pwe we ba secret mitema. Amen. Amen. Na mamona imeba tukoti na église musai na loboko ezalaki te abimi na loboko asi. C'est des choses, des miracles de la création. Nyonso tu ezaki kosalama ekozonga katikati na likomba. Pone te boyambi momboto na tangu na suka. Amen. Lilobo ebomba maki ba bisai Daniel yo bomba yango mina tangu na suka nzambe ye moko akiti. Abetami afungwami alionyokwami pone te ngai na yo tokoka kozwa mayele ya koyeba malukambo. Babe tokoza la purifier te sans liloba oyo. Mwini pa totangi na Daniel. Oya mabe ba continuer kaka mabe. Amen. Parce que vous na eloko été pour purifier yango Bible dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Il faut que oyo kadiloba na Nzambe ebulisa yo. Pena zela mabonde liyo nde obulisani. C'est-à-dire, liloba weke ko babengi yango le message du temps de la fin. Oye bomba maki. Ibiso zali kokumisa yete yende azali digne. Kokumisa ebandi awate bandi na lola. Amen. Amen. Les 4 êtres vivants, qui tout autour, même les 24 vieillards, les anges, toute la création rachetée. Babetu yo zali na mako. Ya kozwa buku yoyo. Les livres de la rédemption. Peko buka bile. Baby, qu'est-ce qui se contient dans les 7 sceaux? Comment bandaki na Moïnayaki en tant que cheval blanc qui a changé ma forme na Enios. Ça c'est la parole de Dieu révélée. Amen. 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 Et tant qu'on peut yasuka kokota, le trône de la grâce va devenir le trône de Jésus. Il veut mettre les 144 000. On peut pas la grâce. Amen. Bakolanda ye et nzembo biso zali koyemba na lola bango koyoka mona se et bango pe koyembela ye. Amen. Ça sera maintenant une adoration unifiée. Lola mabele nase mabele o nyoso basikoli bango bakotatola Nzambe. Amen. Amen. Toute langue va confesser qu'il est le Seigneur. Amen. 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 Voilà pourquoi monite David alobete to yembela lembo ya sika. Mais le yembo wana eke kofungwa manatangu na suka. Bon ya yeba ki avant que mukile monisama dont le nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Bango bakokumisaka mwana na mpasi. Bango bakokumisaka ka Jésus-Christ. Amen. Qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. 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 Bagete tokozwa lelo exaltation kozalaka mwa moke. Watu moni bandi kopeza ba manifestation na bango. Kotikela bango ta so bakosala ba manifestation na bango. Onete bilwa na Nzambe et kwa kozwa esika kati na biso. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout ezala libatisi ezala nyonso fuza mena na kombo kaka moko mona kolo na Jésus Christ. Amen. Amen. Amen.